2019 tokomi mokolango lelo oyo permettre biso tokutama tomonana ensemble yango to binzambe merci to sepeli komona bino eza biso couple évangéliste Maku o boyebi o pe biso to yebi bino o pa koti moko ya liboso ndeko vraiment to sepeli ndenge lelo tokoyi koyebana na bino lisusu. Merci, shalom shalom libota na nzambe tolobaka ntango nyonso toza awa po bino boza na ngambo wana libota elingi maloba na nzambe mingi libota oyo elingi kopusa na pene na nzambe nzambe azwa lokumu toza lelo oyo ndenge mama tukoloba eza le 7 janvier 2019 nayebi ke na mbola oyo nzambe osala biso bolamu mingi. Amen. Amen. Na bolamu wana nzambe osala biso tokanga miso na biso esika tokutami toko akobondela papa okukriye. Nzambe merci yawe na bika mokonzi topusane pa na yo po ozali nzambe yawe tango oyo etikali na maboko na yo nkolo pesa biso mayele boyebi nzambe mpona koloba oyo ekouta epai na yo na liziba na bomoi kopesa mpona tia na libota nzambe kumama na yo nzambe mpe pambolama evre nyonso sataniki nzambe omisala nyonso mabe contre auditoire oyo ekweya na kombo na yesu protection divine comble biso au nom de Jésus. Amen. Amen. Sekele alibala, sekele alibala, sekele alibala, kokanga mana Yesu, indekisi alibala mosantu. Amen. Amen. Toyembi totlakisi ke oyo tokomi na tangu ya sekele alibala. Totai koleka na mateya euti koleka kalate na émission ya tangu ifwene tozaki beni pa pasteur Jano. Siko tokomi na tangu ya sekele ya libala. Oyo biso na bino toyokana na moko na lundi. Comme lundi yango ekoki nzambe asali biso grâce yango toye kosolola pona tina mabala na biso. Ya mwasi papa ba petit frère ba petite sœur ba futur marié toza vraiment na posa tozala ensemble biso na bino to partager o biso to yebi o pe bino boyebi et ozala malamu mingi vraiment chaîne ezawana ouvert bokoyi kokomela biso na ndenge toza bona émission to kwa kosolola. Amen. Parce que za masolo donc tozo kosolola pona tina libala biso na bino eza nango interdité bo intervenir na kati na chaîne na kokoma tokotanga pe toko répondre. Amen. Yango na pesi parole pa ya papa. Vraiment toza awa couple évangélique toza na sengo makasi kozonga lisusu liboso na chaîne na biso ya Congo mo Kristo par rapport tant que na ba fête na un peu ya repos pour te yebiete chaîne oyo eza kopambola maloba na eza kopambola biso nzambe eza kopambola mingi na nzela na maloba na nzambe. Amen. Amen. Na tango oyo tokomi pene ya koyoka maloba na nzambe tobosana te thème ya soka toki na ngozaki nini mama toaki na zamalo miko komenga ko rapidement yango tobaki pardon ezalaki une nini ya maturité. Signe ya maturité kati na ba couple. Amen. Poni tolobela ki pardon eza signe ya maturité kati na ba couple parce que to mona ki à partir ya pardon nde tokoyi kozala succès. Amen. Nde tokoyi kozala na réussite na mabala na biso. Pona ni pardon parce que mutu tango azoko vivre donc toujours osala berère. Olinga te okosala yango. Soki banda tongo sali yango tata musulobi osala yango parce que oza mutu. To ba mutu akosala erreur te mutu oyo aza ya kokufa. Aza okufa bujana. Mais ngai na yo otozoko pema et puis to uti na ba famille différent to kutani mwasi na mobali ndenga to kutana na évangéliste Makunde ya mwasi bokutana na papa esika bozali donc to kosala toujours ba erreur siko ba erreur wana po ezala effacer esenga ka pardon et l'homme musoko ko longola pasi wana na motema ya muninga ezate soki pardon te yango wana to te koloba ke to bandaki janvier 2018 to komaki na décembre 2018. Alors, ça ma bémo na salaki et pas évangéliste. C'est pas ça ma bémo à salaki. Comme ma mort ça salaki pas papa alpha. Si ko yo pona to effacer le wana na motema ya muninga, esenga ka to ba pardon. Si ko poto ba pardon ango, esenga orgueil ezalate. OK. Pour ceux qui orgueil ezo moi neti. Ngala ko se pardon te pona nini ya zanani batanga mibali batanga ye na kati ya basi epe baza oui na kati ya basi azali parce que balongola ke na mpanzi na o papa. Yo pe ya mwasi papa ona na kati ya mibali aza po soki yete yo pe banga balongola ote.
yango tote koloba na décembre oyo. Et puis tu loba il sou que pardon et cause à blocage pour la yomo vers Nzambe. Moi le bien que ceux qui n'ont pas bien pardonner, tiens n'a pas pardonner non. Na matière. Et puis tu as appelé les choses que tout mingi ba za problème mitu pour la kubo rolimbisa. Alimbisa ta kanisa toujours akanda kanda et tout cela de ça malamuté. Alors yango no monique que ma Bible bengi bisobe que vous marcherez de gloire en gloire, tout ça va changer le loto côté na domaine mosusu. Amen. Amen. Yango tolobela tina pardon ce que toko ta domaine mususu mais pour ça na biso esengo na biso ezake ne tolobela ki yango tozo zelama ki ekokisama ki na bandako tolobaki surtout ba papa ezaka mwa pasi mingi pona kolimbisa papa baza mite ya makasi mingi mais esengo na biso un jour tant to yala bandako pa ya moi c'est pas papa to ka vraiment que na limbisaki et puis nde na limbisaki na répéta na nga yango lisusu te pardon des abongo. Amen. Siko lelo nza masali biso grâce toi kolobela na tina ba interdit katina babalani. OK, interdit katina babalani. Donc nous toloba ndeti epekiselo na katina babalani. Katina babalani. Epekiselo c'est que likamu moko boeza oeze epekiselo katina babalani. Ezaka bongo ya papa. C'est que ça na ba principe katina babalani. Oui, ça na ba principe, oui, ça na ba principe. Au moins même Bible na ba principe là. Nzamba opamba so connaissez, opamba la te, opamba so par rapport à ba principe oya. Donc ça veut dire que tellement ça créateur ya libala, yem d'institution libala. Hein maman, tu répètes toujours que les institutions divines, il y a Nzambe les plus anciens. Amen. Amen. Donc ça veut dire que ça va principe nango, ils appellent la biloko o ils appellent interdit. Amen. Ah donc Nzambe Nzambe a ba principe. Comme yemutu asala libala c'est que asali pe ba interdit onga na koyo koloba na pama kuté ope pama kwa koyo koloba na ngai te o ya mo so koyo koloba te papa pe koyo koloba yango te fiti marié bozolanda biso plutôt ki ezala ba principe nango o to koyo koloba te poto za na succès po amour et korata nos ko bota ba fleur parce que libala les jardin alors quand na jardin to mona ba atmosphère ya bien faut to mona matiti banzete ya milai ya mikuse mpepe kitoko donc libala eza bongo ndeko na biso Florence Noa kudo libala eza atmosphère eza jardin na kati na jardin faut atmosphère ya bien ezala siko po atmosphère ya bien ezala esengaka ba interdit ezala donc be pekiselo ezala poto kwa ko marcher bien ndeko nanga Irene Banzuzi ya Irene Nzamba Saloma lama pasteur Nzamba Sala bolamu le pardon libère. Avec le pardon c'est la clé. Eza bon eza ndengi ma pasteur Irene alobi pardon mais la clé. Eza fongola to mona ngo bande ko botangi na 2 Chroniques 7-14 bomona à partir yo comprendre ko saki muninga mabe à partir yo comprendre que nzoto oya yo eza temple ya Yesu Mesia au sala ki on n'importe quoi mais comprendre o mikitisi pa Yesu en tout cas Nzambe abike akolimbisa c'est que osima ki fongola moko et permettre yo au kota na relation o expliquer le kambango pa ya papa donc eza vraiment mala mingi ndeko nanga ma Florence ya ngwana leo tozo le blabe interdit siko pona ni ba interdit poto za na succès interdit ngo eza nini donc interdit c'est loko OK mutu akoyiko simba te c'est ça soit eza na bato bakoyiko simba mais eza na bato bakoyiko simba yango te eza tanto kena na hôpital tanto voyageaka yo jamais ko kene kuna pa ba pilote bazo koyiko simba te no hôpital jamais ko simba ba microscope na bango sima te aussi ça te po deuxième ba docteur ba okamwa mais mutu balade yango la courage boye vraiment donc c'est interdit le quoi ndeto za na Congo mo Kristo so photo fanda awa papa Alpha Ebi Musana ye avant ne sikana deuxième interdit ngana longwa na kena kum ko simba ba caméra non c'est interdit ndeko nanga Joaquin do eza interdit ndeto zo mona na ba institution donc ba epekiselo ezali na libala pe be pekiselo ezali donc olinga te epekiselo ezali de yo ba ke pekiselo asko mutfa yeba yango po yango ko sala yeke azana succès kat na libala yango do fo yeba yango foto lukaka ko yoka biso yango tolobi ke biso to leki binote bino pe bo leki te parce que Nzambe akabola toza kati na ligne tozo solola pona tina ya libala yango tobi o bozana ngo bozo komela biso pe tozo zwa mayele biso tozo ba bino bozo yoka donc be interdit eza mais na mutu ayebite ayebike ngande na ke libala dona ke nde na manai ko vivre pa na biso na ba leki na ba yande na vivre te eza bongo te do eza na makambu oyo esengeli osala eza pe na makambu oyo tokoki kosala te
ndeko nanga Maria Vita. Donc ezala makambo oyo tokoki kosala pe oyo tokoki kosala te. Siko makambo aso fuba lakisa yango. Fuba lakisa yango. Oyebi papa mbala mingi toloba ko oyebi nako pumbwa na butu balakisaka yango mutu. C'est ça. Ezati ko botem kanga pumbwa na butu mais on va to ba okamwa. C'est ça. C'est que balakisaka yo. Jamais mutu akola mukana tongo na komi na ndo te. Fuba initier yango. Ça veut dire que principe fait pas initier yango et pas mutu moko de balakisaka yepe pa mutu. Yepe balakisa pa mo lakisa. Amen. Deux ans ngo la msoza ka mutako ki mwasa ngo ki libala batata mo se ba entouré ba ko je c'est la libala. Basala boy. Bon. Oyo osimbate. Poza interdit. C'est interdit. Donc quand tu n'as pas les abongo, oh ko simbate. Yo soko ko bate pas na biso na bane ko simbate wana ya bino. Mais siko okomi na kati bozo partager vie na bino longue vie par rapport aux alaki nango. Miso ba bala na ba 15 ba 18 ans, ba 20 ans. Siko mona na muto yo nzamba sangisio na ye. O nzamba longola ke na mpantine tam so bo vanda 70 ans, 80 100 selon nzambe alingeli. Siko c'est que boza na longue vie na muto wana. À partir ya wana siko yo fo ba ke ben interdit eza. Ya wana siko to ngitolo ba moko ya ba interdit papa moko ya ba interdit lokola manque ya respect. OK, le manque ya respect eza moko ya ba interdit. Manque ya respect eza moko ya ba interdit kati na ba couple. Mama yango na nzamba pa mo la chaîne so Congo mo Christ ko so maloba na nzambe musika. Donc mutu so azana na mboka maso na tango ke manque ya respect eza moko ya ba interdit. Eza moko ya ba interdit. Amen. Manque ya respect sikonde comme so azoba abisika azazo tuna manque ya respect na ndenge nini. Manque ya respect na ndengi elobe oui monsieur ça langage donc couple mobali ou ya mwasi donc langage moko ya mabe d'autant on lobby ngo motema conjoint na yo esoki eza interdit de konaka Clarisse donc eza vraiment interdit maman Kelly et sika oza eza vraiment interdit donc manque ba langage manque ya respect batanga mibali batanga yo eza interdit jamais ya moi sokolo balikambwana et pas mobile na yo pas conjoint na yo batanga mibali batanga yo ya mirai don likamone ko loba makate eza vraiment kitoko te eza interdit donc faut tala likambo okoloba na mutu et ça peut mutu bien ça te que pona zana kanda osana kanda mozali boma te conscience no zo travail cerveau na yo ezo travail donc zo balikambo zo loba ya te ke ona loba ki on suna zaki na kanda tete yango na photo yango photo contrôler ka bakanda na biso kolinga te ko imiter po ye kuna loba na mbali na ebongo nga pe na loba te eza bongo te eza bongo te loba tanga. Amen. Donc alors maman ça besoin interdit pour ça vous devez bien interdit à ça n'importe comment n'importe quoi o à ça la mabe ce que ça ma mingi comme so na kata couple yo bazo respecter ben interdit alors ce que bana bazo kola bazo mona yango ta bana ba okena libala zo ba teki ta bazo tena libala olai ba kone c'est interdit on va dire c'est interdit donc bika que non et ça nango normal et pas so nango le kana maman ba kola mukana na tongo ano finga ne papa na lobby longi okune betu le pona dozo na maman o c'est des choses interdites alors moi la pas okolaka azo mesana ba interdit wana ndeko langa moko atuni kuna respect na ndenge nini na bite so ka bi respect bien interdit on na ndenge nini kati na libala interdit na ndenge nyonso ah tozolo blana na première partie à respect donc mobali obali ya mwasi so bakaza mobali no mais faut manière ezala même papa sali mabe ya mwasi sali mabe ko batike mama na yo non eza interdit okol batike o salanga fier batanga basi batanga pe yo batanga mbali batanga pe tete eza interdit okolo bango teza malobo ekolo ba matena libala po maloba na muto ko vana ona vina ye mobimba usala mama no malobana eko vana vi mobimba ya moto et puis affecté vina ye papa basenga pardon te oui tolobela ki yango tozongela ngo ata sima tozongela ngo sima siko tozoba ndeti côté ya respect eza malamu teza maloba mususu o tozoba leza ba interdit ozoloba na papa boswani papa nini papa silikla bana ko silikla bango bongo te surtout oyo surtout opona nini au moins te que olobi ja langage mo mutu kati na ya komo kanisa pona nini silikla bana nyonso mais ona ko silikla e bongo te non eza respecté c'est que eloko moko eza caché sika wana alors eza interdit koloba maloba wana te jamais eza maloba moko ya bien te donc faut te ba que toza mwasi na mobali mais faut respect eza la réciproque yango mama na biso awa ma pasteur a bien été respect mutuel yangwana donc respect mutuel respect faut ça les autres que on respecter ya mwasi pour monique famille na yeza wana ba yoza mobali malamu ozo respecter ye non on respecter ye partout ska boza même ska boza binomi balé faut ba que on respecter ye soki elo monsieur ça que na ndako o mutu akola mona respect za ngote
bafinga naka yaya ofinga leka ofinga yaya papa ofinga mama moi to ba ke makamso ça transmissible c'est ça donc bana bazomona ngo papa afinga mama finga papa leka finga yaya donc bazomona ngo ça normal po mama ezana ba papa bafinga ka baza koleka moi si bazo finga pena moi si kalio mso lobite mabando talo banana seti na likolo parce que ma nzamba pambola bado afinga va na ba bandi va na seti amatisi na likolo donc ya maza papa exact dans le bien rien le soir kalio kaka oui mais ça mala muto loba mais kalio lobite do ozo kanisa lobi nini ça interdit babiloko non na couple makamba bongo ko zakate donc respect exactement très important ça mutuel ya irena lobby donc il faut to ba ko respecter moko lokola muninga ezate ke soki famille baza ongai mwasi na respecter mobali na ngai pona moni famille na ye baza wana non so famille ba kei ba teli ko population te eza bien te donc faut to za respect faut ezale za peut-être que faut respecter moko kati na bino tango za na posa eloko te wana eza interdit donc ozo sala sembla moko boye posa na posa o récupérer eloko mo pa conjoint na yo eza bongo te on respecter la tongo ti ba 20h donc nay moko takomi ko banga respect yango zo comprendre te mais oyo bazo luka liwana ngai eloko neza na sima respect si pour ça na yena ngote donc ndi bozala kayibi ke ozo kaye eloko pamba mais si quoi komi banda tongo ti butu azo comprendre respect surtout na ba 20h mona respect ko matabela ba kaje ba 21h voilà ce que ba papa zaka bongo mona ba 20 ba 21 ba respect moi comme ya ba amour moi comme parce que ça na posa nzoto posa loti moi journée moza busy oza ma très occupé papa to azo bateke asala ti asala tanini de ce que tanga moni ke buté comme ya comme na posa nzoto akomo jana sa loti chéri do ba respect mo boye et moi comme combat sikana te wana za bien te donc voilà ce que comme intérêt alors tozo le bla intérêt mais tozo le bla interdit si on peut comprendre interdit bien faut on appeler l'initiation à libala comment la bible la biso Dieu est le statutaire ya libala vous savez maman yé à ça libala l'institution plus ancienne la bible si on peut savoir que femme soit soumise mari aimé on même bloquer bibalé yango yebsa ndeko ya biso John ke do mobali John Ferrer John Ferrer na John Olinga Nathalie linga maman Nathalie donc les autres devoir on za mapesi donc linga maman Nathalie parce que linga moi c'est papa mbali linga moi c'est à se soumettre les autres devoir si ko po et salama de bandana na impôt de ezwama donc linga eza première tant yo olakisinga yango lingi moi si wana ako se soumettre yango no moni papa na ngesiko ozo mona ke ya moi c'est azoko se soumettre te ozoko kisa amour wana te. Donc faut qu'on lingaye. Donc faut la kise que yo lingiye. Oui. Si que maman, on dit que Bible sur la biso femme soyez soumise. La soumission ce n'est pas l'esclavage. Hein maman? Et ça esclavage te. De la soumission, il y a une position hein. Au monde on vers mobile là. Donc si qu'on respect voilà, il y a mutuel. Ya to ba ki ndeng mama Irene a devant, c'est biso to ba respect makasi tit. Tosa na ngwa te papa to ba tanga papa. Respect respect ça mutuel na belle famille c'est ça mi ba musu ba respecter c'est vrai ne mama komeli biso awa mi ba musu ba zo finga bokilo na iba mwasi azo finga mwasi azo finga mama ya mwasi yo kanisi kinduma mama na sala oya sala ngwa okoiko toucher kuna terrain mais interdit ko toucher ngote yo kanisi ndende konona za kandumba ana kuna ngo sa kinduma okoiko toucher te papa ya mwasi papa okoiko toucher kote wana te bo discuter bino na bino bo sanga na respect ko bo mesana bino na bino meto lingi ya ngote mais bo toucher ba famille déjà bino beso beso manquer ba respect ça ba interdit déjà donc si on a maman zo banu bande on a basu ba yasu ate ba bala raté ninga ça déjà ba interdit maman na ngai mimi yo bodo ki interdit ça on na bino na papa ndongala bo weni o abino mais bo toucher ba famille te et voilà vraiment ça interdit ça même tant to zala ka maman fiançailles ba parents ba lobaka o lingi yo moni famille na bon baza ba to passe moni wande ko na yo na bela liboma ezali communauté kamba famille na ba donc yo problème no za yo na mobali o yo lingi c'est ça donc famille a batu ko toucher te maman na bango ya na yeso kazando kazandumba ezali kamuna ote oh yo kanisi nini kindo kande kona yo lingo meka pana ngase aloba mambo ana te eza interdit
donc mobali peut respecter famille à moi si même au sombela tata na lupangu umemai na poto osilisa bandeko na ba classe ba sisa ba université okoyi ko finga kayango to landela ayete eza interdit au sala ki ngo po ebikaza moi si na yo moi si peso ko edaki famille mobali no po ebikaza mobali na yo bosangani to komi moto moko donc famille mobali nanga eza famille nanga eza famille parce que ngana to komi moto moko na linga mingi na jeunesse balobi ke batikala ki bango mibale ni ba kusama isonité maintenant ndeko nanga mobali do fo biso mbale to za maboma poto tikala ni alors ceux qui na mutu musu auti na famille musu botikali ni bino mbale bozo kala sonité c'est kaza yo alors comme aza yo faut linga ye o linga famille na ye amen linga famille na ye ko toucher mabe wana te toucher ka mabe ya bino mibale ntango boza na bakanda na bino libala eza bongo yango to bibe interdit papa ko tanga ngo muki so lingo loba pesa eza na 2 Corinthiens 6:17 ukana 2 Corinthiens 6:17 nem sa bande ko nga bona ngambo na mususu kozanga biki na yo te za la biki na oza kokoma après ba verset oyo ekoki même ko aider yo ko kozwa ko se retrouver ya Bruce Lubaki na sepela mingi tango ko tozo préparer déjà mariage na bokilo na biso autre yeba un jour amen 2 Corinthiens 6:17 c'est pourquoi bona nini sortez au milieu d'eux. Yangwana nzamba zolo ba awa na biso to benga mabana na nzambe. Parce que ça na bato baza ba na nzambe. Zaba msusu o bandimi Jean lobi angote Jean 1:12. To bota mabana na nzambe metokomaka. To koma na nzambe. De ça na bato bandimi ba koma ba na nzambe. Wana pesi bango pouvoir. Ezapa na bato balingi na bango. Siko na 2 Corinthiens 6:17 papa nzamba zolo bla na biso oto ndima to benga makeba na nzambe. Alobi nini papa? Alobi sortez au milieu d'eux. Alobi mwana bolongwa na katikati na bango katikati ya milie ba o balingana bango te koza bana nzambe omoni akoneko loba séparez-vous dit le Seigneur, ne touchez pas même ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Alléluia. Donc omoni nzamba lobi awa na biso ya mwasi papa oto benga mabana nzambe ba chrétien oto loba kenza macha biso mise à part alors o biso to déclare nzamba macha biso mise à part nzamba lobi ya bo bima na milie wana omoni milie wana o influence ka yo o manke mobile na yo milie wana influence ko manke ya mwasi milie influence ka yo bo mankane ba belle famille donc nzamba bi bo bima na milie wana abibo bima et siko tango bino boko bima bo toucher te papa abibo toucher te o eza impire do o eza ba interdit omoni eza biso te menzambe mutalobi yango c'est ça omoni donc tango bino bozo bima papa na nga jibe manzo tango yo o comprendre que yo za mwana nzambe siko bima na milie wana o yebisaka yo ke manke mwasi na yo azo lakisa nini lakisa ezula mwasi mususu amona ke yo poza mobali bima na milie wana pas millions de gens sont musu eso sala ndike zo fungulo porte ali felo bible za clair bike ba kobiste les adultères ba kota roma nzambe te mais ce que yo zo ko va na milliers wana alors eza pasi na ngina répondre mama komeli biso awa lobi ete mi bali mosusu na basi mosusu ba bimisa ba faiblesse ya chambre makama chambre biso libanga eza ba interdit papa na ya mwasi likambo chambre donc ko mata na salon de ko mata na cuisine te même mupaya alali na kati ndaku oyebi la reine de Saba ayoka ki sangwa Salomon na musika aliwa ki fona ke na mona donc eza ba couple mususu o bazana matata bazana posa ba ya na couple na bino po bayoka ngona sangwa bien omoni bayoka ngona sangwa bien est-ce que bango baswana ka bi baswana raté c'est ça basala ningi ni bakomi na 20 bakomi na 15 ans bakomi na 10 ans mariage basala ka nini mais boswana ka ya mo sina papa boswana parce que boza batu bo discuter na chambre mais tellement sango wana tana couloir à chambre le karaté c'est ça omoni de ça la couple mo ezaka la posa e ya e pa ina bino ezotoli bosalaka ndenge nini omoni po omoni mama promesa wana chambre basala ngwa chambre pourquoi po eza ebomba melo ba bomba kama solo se tira la quoi ce sont mobali to moi c'est abisa ma chambre que libanda ça veut dire que doit so détailler vina asiko siko la biso basi ya bible lobi une femme sage bâti ça même siko ya moi si o sala likambwana mama lobi ke ça basi so abisa même faiblesse ya mobali na libanda siko ngana lobi ke bible lobi ngaite bible lobi ndeko nanga Hélène une femme sage bâti siko so ki femme sage bâti o aza sage te donc bomba yango siko yemo kwa mibenga nini o aza sage
sage la isi maele siko aza sage te songa na lobi Mabe. na fingi mais bino mo siko ya mo sika oza loba o aza sage te aza nani siko asala kanini ndeko nanga persi o aza sage te asala nini siko aza sage azo bomba siko aza sage te azo sala nini o monte ke za bien te faiblesse ya mobile na yo babi ke mobile na yo aza yo donc nzoto ya mobile na yo eza yo moni msusu yango na tozo kokaba mibali biso basi pona makambo wana ozo kenga mobile na nga soka singa donc isomo ozoloba pa muninga na yo obike ozo déjà mobile chambre ça va interdit ko malibanda ti oyebi mikweleka awa tote ya kifoti ya nani po esala mapai ya Abraham na esclave na ye abota na ye ezaki foti ya mama biso Sara po ye a comprendre que Sara loba que na comprendre que Nzambe a rendre nga stérile oyebi likambo oyo comprendre que Nzambe a rendre yo ango ezaka loba gloire à Dieu parce que na sima nango Nzambe abi atika kateke o ba yake pa na ye bazonga lolenge wana Nzambe nga na comprendre yo mto salinga likambo boy na ke supa nani liloba suke eza pa na yo gloire à Dieu Nzambe sexa mitema comme ozongi pa na ye ba atika kate ba o ba ye pa ne bazonga Sara comprendre alors que Abraham na comprendre que Nzambe a rendre stérile mais siko tala erreur na biso bato abike bota na yo na mosali nanga suka nango ayina ki mosali yango faute moko déjà salami siko na ta provoquer faute yango ya mwasi ndengi ozobimisa faiblesse ya papa na libanda ningo ozo détailler makambo chambre na libanda yango na buzo bezo kota na couple dotoye to kolobake eza interdit ndeko na ngai bobo manda eza interdit mama la ndeko na ngai magi mputu eza interdit Dora Dior vita. Eza interdit. Eza interdit. Eza interdit. Jamais. Et comment bimate? Nzamba lobi kabwana na batu wana baloba mambo ya chambre na bango azobeta ona libanda ngana na otuna nde conseil. Biso mikolo na chambre msusu problème obo eza boye na osa ndeni te luka docteur wana luka mama wana luka papa wana bazana experience omoni bazotuna wana eza mabete po biso nsu na mokito za na poto yekola na moni lo mobo na yebite et se manifester na olinga na tuna eza ndenge nini ndeko na nga Dior yeso ayebi ayebisanga te ngape na yoka ngome na yebite mezana l'action muto na yoka omoni na pusani ponga pe na yekola mais na royate ke na détailler tala biso non, ils ont interdit baloba angote. Ça balobi kabwana na bango. Et puis bo toucher ba interdit ba impureté. Ende wana angai Abingana ko yamba bino. Je vous accueillerai. Abingana ko yamba bino. Donc veut dire que Nzambe quelque part so ba so agir c'est que akoko yamba biso tete to toucher ba interdit. Nzambe akoza biso longo to toucher ba interdit. Donc veut dire que mutu fa tika ozente même na musala Nzambe mama. Bebe ke batu mingi lelo oyo baza ko sala mubulu makasi na musala Nzambe po azoye bate que place nini oyo ye akoko toucher. Azo toucher na ba interdit. Ezala biloko musuta ko servir Nzambe okoko toucher yango te poza ba interdit. Mais soko bien auto sanini oko simba na limite na mo yebango ezate place oyo routine to ko motinda so ya bien fo yebake pouvoir ne bandi wa besuki wapi ya mwa siko tozala biso na début to biso na 7 jours mbule bandi donc pour tozala succès na mabala na biso mutu na mutaza na rôle na a toucher oye sengeli a toucher c'est ça mutu na mutu asala rôle na ya mo c'est siko za kolesa te ke ngai pa na biso banda ko kanga kutute ni te pa na bino bana ko te mais mobile no fa ko kayo amen papa na nga kolekisa te ke ngai basi onga na zoyebi bango ata mwasi mo akokanga tete ba wana bazaki basi na ote bazaki ba makangu na yo ba shirme Yesu kwa za mwasi na yo amen pour ceux qui ba wana bazaki mwasi no ndo linga za na ya mwasi te siko za siko comme boza bino mbale sika wana c'est que ene mutaza mwasi na yo alors bo se comprendre bo tika ba comparaison wana omoni papa siko ya mwasi ko to longo na biso na respect toke na comparaison OK toke siko na interdit à comparaison Oni na comparaison na yango toloba ke yo kanisi yo ne mto okokanga oyebi basi onga na zwa bazo comparer mwasi ne ozo comparer mwasi oyo za na ye oyo honoré na basi oyo zwa vraiment sauf un mutu mam o conscience mutu ezo sala okoki ba koloba likambo ya bongo ozo comparer ke yo lingolo bangani oyebi ngate tala tuna entelo epuzo tanga kombo ya mutu ango tuna entelo wana ayibiso sango na ngai yekutu mnangana bala papa ndenge ni wana Naloti ya mwasi na tuna sango
et pas ex moko et ça qui te dozo comparer moi si na yo atuna wana et puis au mona kenenga zalit est-ce que bokoka na yo mais ce qui o wana leka ki oza na ndako ndo lingo cha ya moi si na ndako wana ça interdit tout ça comme ko loba makate za kene na munoko papa soko loba ki yango senga ya moi si pardon toi 7 jours pas limite senga pardon poto banda ane bien banda di malamu banda le malamu c'est interdit ko loba ngote soki maman loba ki yango banda ne malamu c'est interdit ya moi si ko loba te pas et pas papa bozana e o aza mobali na yo yo ebi mbali nga na zwa te yo kuna zwa kutukana na mawa omona kete nenga za ozoloba ozobe kozwa na mawa azela mawa do yo kilaka mawa na yo kuna ka mawa ka pona ndeko na bondelanga vraiment ya nga na zwa yo ya mosiko bali ka babongo te eza benterdit donc to bike na libalo ko sa comparaison te comparer mobile na mobile ya batu bien na ex moboza eza kutubete na linga kutuma so ba ex wangu to fo bondela nzambe le kate na mutu nao mama te na te na église te libongo ekufi masu esala nini na libongo na masu esani mama Hortense mais siko ba panzana te na te na église mama masu ekufi na libongo epanzana na libongo nyose ekufi nyose to banda asika to banda asika ono mubale unazaka na ye kunyanga zala kutana gentil do so ba mbani na ndako kimbona zala ona zala ye azaka nini abi oyebi wana tazaka vrai jo babenga bonso bakomo mobo dozolo bake oyo zaka nina kala azaka vrai jo yo kanti yo sanga nini natika na ndako komisinga rido yekuta kokanga te akasa kokaka te yango babala ote eza interdit yo sikoso mona monde tilokumu ke ya kokaka yo te eza kitoko te kokaka yo te yango abala ote ikotanga mobali o azana yo sikoyo combien de mbali yo leki na vina dans nzoto mo ozo mona onte ke zankele etant que mwana mwasi o biso to porta Jésus to keti na kunda vraiment ozo mona te ke zankele combien de mibali o babala ote mozolo ba mpe na facilité yo kanti oza mobali oyebi eto mona kete dozolo linga kutu mobali no ayeba kutu mutu ango vraiment eza maloba o ko loba makate eza interdit maloba wana mama moko komeli biso bila biso eke mobali alingaka respect alingaka reproche te kaka ye dictateur mama Noeli normalement bible zo ya biso ke femme soit soumise mari aimer ta femme mobali oyo alingi mwasi na ye mama alinga jamais za dictateur pa mwasi wana okolinga bon te parce que biso twana posa récite oza na posa libana bino ezala lokola jardin ezala na sola malamu po anino olinga reproche te tolobaki pardon eza fruit ya maturité alors mutu aza na maturité akoyi koboya pardon te soki wana ekomi fruit ya orgueil tobaki eloko elongolaka pardon kati na couple eza orgueil papa osala orgueil pa mwasi na opo nani aza mwasi na yo orgueil ko ozala te aza mwasi na olongola orgueil linga omikitisa linga reproche pa mwasi na yo azosalongo mpo likambo yango esepelisi te mpo so likambo ya malamu akorige yo te mais azo corriger yo po lobi o répéter yango te ta mususu ye akoyi ko supporter erreur wana yo salime na milieu mususu bako supporter yango te bako manquer yo d'autant conscience à mutu esa la maturité vraiment zakati na biso te olinga reproche même na musala même na libala partout kozala olinga reproche mama muso akomeli biso awa na biso ya bilelo nyose koma koloba na réseaux sociaux siko photo yeba ke réseaux sociaux eza nango mabete mais utilité nango bozwi yango bolongo na chaque eza nango mabete siko yo utilité nango salon ete libanda ba na réseaux sociaux eza kitoko donc eza na destruction totale babi bilamba ya salté soka manakati anda to bino bozo bimisanité na bino ya libanda lobi so bato bafingi bino ya libanda boloba ni bato baza ba impolité bino bato bosai buzoba bolimbi si vraiment pona liloba mais liloba musula ko utiliser zate donc bino bato bosai buzoba bo misambu ici yango na bofongoli porte bato na libanda bakoma ko manquer bino eza bato musu baza na mbongo te mais bato ba respecta bango kasi pour respect donc savoir vivre ba somba ngo na mbongo te mais ba créer kango au moins depuis nous bozo créer boza na mbongo te em susu pe kutu mobali tolobela ki awa légalisation tam susu papa na asisi ko bala ote mais respect bozala kanango na famille ya mo se respecta ka mobali amen na famille mobile peut respecter à moi ça moi c'est na biso vraiment na kuto aussi ça ko balete mais asa moi c'est mon respect vraiment mobile peut famille à moi c'est so bokilo na biso na kuta ça peut ça mo balate mais ça papa moko bien vraiment respect au moni dona bato bazo respecter bino poni ni boyebi ko se comprendre boyebi ko se soumettre mutu na mutu yebi rôle na ye
donc mutu ayebi ke nakoki comparer te mama ko biso abimi bali ba respectera basi na bango te. En tout cas, Maman Solange, merci. Papa ose la ligne, hein? Papa ose la ligne, ce qui par exemple que on respecte maman te, na évité ce qu'on comprendre vraiment que libala ezanini. Bilo libala, au moins maman, exactement comme que le cas était. Mystère ya Adam. Amen. Na Ève. Libala ya mystère. C'est un mystère maman. Ils ont comparé libala, ils ont comparé comme l'église avec Christ. Hein maman? Amen. Je veux dire que Moubali faut aïba que non, nous sommes obligés de respecter mon sinanga. Nous sommes obligés. Sans intérêt. Et c'est qu'on a 20 heures à respecter. Oh non, là c'est l'autre qui a 22 heures. Donc chaque jour 24 sur 24 heures qu'il faut respecter mon sinanga. Amen. C'est-à-dire moi c'est ça na que ngai faut se soumettre pas à papa. Mais pour monsieur Ezani, Ezana mabala oyo, Eza tourner vers la Bible maman. Vous en avez. Eza mabala oyo Eza dehors de la Bible. Mais ah toi la séquelle chrétienne. Yamona lo bana batu mingi ke. Eza le sika malamu okoma libala na yo, eza la présence na Nzambe. Amen. Voilà maman. Amen. Quand on a présence na Nzambe et pas boko zo kimia na solo, boko toma pour libala eza dia viser diable attaquera libala makasi. Diable avec libala c'est une bénédiction. Diable dit les libala boko prospérer boko liboso boko simba biloko oyo bo pensa kate so boza bomoko. Pour le biba to biba so ba yokani incomé d'accord. Vous allez maman. Sikoyo nzamba ko pesa bango mais yona mubana yo, yona moso boso batu balete. Boko mutu ni moko. Bilobi boko mutu moko. Amen. Hein maman. Amen. Sikoyo yozo yina moninga poane. Moninga zo beso conseil oyo kate. Donc ça veut dire que oza musika ya. C'est que na comprendre rôle ya libala te. Oza katina libala mais oza na libala te. Oza katina ndako na libala. Muzakati na libala te. C'est ça. Pour ça batu musu baza bongo. Azakati ndako libala mais aza libala te. Na sensi ni yako sala o ya lingi. Yako sala o famille elingi. Famille lobi ke faut tina biso de so tina biso 300 ça atuna conjoint na yi. Abimisi atindi. Do ya zakati ndako na libala mais azakati na libala te. O azakati na libala ayoki demande ya famille. Mais etant que nazana conjoint nanga, tanga ko ya na oyebi c'est na neta likambo esami na famille hein, eza boy ezo luka boy. Soki tozana ngo o wana, eza mabete to pesa poto résoudre. Mais soto monique tozaka na monta wana to sandeni to pesa ndambo hein, totala ndengi makambu egozalela. Na sima mikolo nzamba osala biso grâce. Donc muto azakati na libala azo a décision ye moko te. Mais o azakati ndako libala do a vivre nde ya lingi. Akipana ekute. Ado azo comparer mobile na ye na famille na ye. Non ko comparer mobile no na famille na autre. Mobile na yo aza yo. Famille na yo eza famille oyo eza kike po yo zala. Yo sukona mobile na yo bozo sala pe famille na bino. Bible le dit que génération mususu ekene mususu ekoya. Amen. Et donc siko yo ko ça ba comparaison wana te. Que na so milo chemise oyo bonde konanga mobile, ndeko na mobile pas za mwasi na ye. Amen. Yo pe papa ndeko no pe a mwasi, aza pe na mobile na ye. Maman les linges sales se lavent en famille. Na mindele, na ba congolais, les linges sales se lavent en Facebook. Donc Facebook, et ça place à quoi makamunu à chambre été. Et ça Facebook, et ça place à quoi makamunu à nelibalate. Vous savez maman? Que non mobile nanga kutu, sali boye, donc ça quoi poser. Luka basa lanzambe. Maman Chanceline Nzamba Pambola. Et Luka basa lanzambe. Eh maman. Luka basa lanzambe. Luka bat na nzambe, luka ba maman baza ko sambela, baza ko banga nzambe, baza tamula na nzambe. O solo la ba maman ona. Kwa on a Facebook te. Ya Lila Nzamba Pambolo, merci vraiment. Maman Noélie, merci maman Kotang. Awa la poto to komi ko wela mbongo ya bana. Omoni likambo oyo ya mbongo bana to lobela ngo pe mais maman a précédé biso to lobela ngo. Mais elo biso to bia ya comparaison ezalate. Ke moni nde na zwi mbongo oyo, fona somla onde konanga eloko. À part Jésus, mutumota botama sans papa. Mutumota botama na bosanganité ya mwasi na mobali. À part Yesu. Lo mbongo ya bana surtout obiso ba mama tozo betela tolo mais bana wana bazana papa. Sans papa bana balinga ba botama te. Alors to kozo alaka devant te ya mbongo ya bana et puis tozo bango bien mbongo ya bana. C'est que un jour mbongo wana ezana utilité pa ya bana. Ba université ya bana. Donc maman au conseil ces salo ze ba kengai tamsu ya mwasi yo aussi saka université menga na sisate. Alors souci na ngeza ka bana ngaba leka. Sikopo bana nga baleka onga na zozwa lelo funa eba ko bomba yango ndambu na onga na kosala na bakisa bana nga baleka. Pula ninga na obeta tolo likolo mbongo ya bana. Est-ce que en Afrique ya mwasi papa nanga obosisa université
mbongo bana ezalaki te mais papa na mama basalaki nyonso osilisa université babundaka teti basona kutu te bakufi ensemble soki mpe bakufi te gloire à Dieu baza toujours ensemble mais yo nzambe asala bino grâce bosisa université bango babundaka na bango te mpona mbongo bana ndeko nanga Monique siko mpona nini biso mbongo bana ekoma occasion ya divorce mbongo bana lelo ekomisa biso bana bakoma ba malere na nzela dobino na chambre papa na mama bozo bundela mbongo bana mais total bana ba ketcha bien zate eza bien te total bana ba komi complexe na bana mindele eza bien te ma jaquette mo bona 2 ans mwana kena na classe donc ozo comparer mwana na yo na bana ndeko no baza na Afrique est-ce que bana ndeko na kuna Afrique bazo tanga te olinga o changer ketch to boy comparaison wana doza interdit maloba mo eko za blessa na mtema ya bana na sepeli maman ngabisa lobi awa lobi ke totika na mabala nzambe aza le 3e personne soki nzambe aza 3e personne na couple na toto ni nzambe aza ebandeli azape mosoki to comprendre que libala papa te mutapesi na mama te libala eza création divine ezelo ko nzambe asala alors comme nzambe asali yo bake nzambe ebandeli suka libala na biso ezala yo amen omoni posoki nzambe azokamba biso tokweya te parce que nzambe aza lumière donc azomema biso na nzela oyo tozomona ke libulu eza tozomona ke mbongo bana oyo elingo ela biso trouble tosala nini te tika tolongola ta 10 na mbongo yango comme ça nzambe misu neza afixe na mbongo wana po tozomona ke mbongo elingo elukila biso trouble tokoti kutu na makambo ya finance te tolekaki wa mokeme tozongela yango mpo mama lobilika mbongo toza na comparaison toza na ba interdit donc tu es le ba interdit kati na couple ce que tu lobili comme comparaison papa okoyi ko comparer ya moi maman lo bien surtout mbongo bana comme ya makelemba to le blabso finance mais ya on tozoba soki ya mwasi o sala mbongo bana makelemba c'est que papa na bango pe fa yeba c'est que makelemba ngo pe tangu yo zui fo sala na eloko moko eko zala na banini héritage moko eloko moko eko zala fitir na bino o bana wana bazana intérêt na ngona kati eloko mobo o laksike mbongo ngo likelema na zui na sombi ngo loko to poto bomba mbongo ngo peut-être so na compte na kolia ngo ya ona cheka na likelema comme na zui ngo papa yango yo sa ndenge nini oto futa mortgage ponda ko pola na ngote to futa mortgage to chewana ou bien to chango sur na ba compagnie pa pesa biso ta intérêt to chango na ba action mais ça te que to sa ngoli kelemba po côté moko kaka net côté na ngai mama enriquecer si comment na mama non ça passe le maloma ba somi lupamba tsholo ma tata mwasi est-ce que bana ba se trouver place wana to so bien bongo bana bere waneza liwata ngoyaka elobarate bere waneza mbongo bana tozolo bango bien tant tozwi mbongo bana ekoki mbongo tosomba soki ndako na poto na Afrique partout sika tokutami to chango na kombo bana tozolo bien za mbongo bana po lelo songa na zate ba otala mikanda eza ya bana etika lipona bana nanga po eza mbongo bana metango eza mbongo bana na sombi lipona tena kombo ya na tena kombo tata mosi est-ce que ya fota tata bana ba se trouver eza fota tata mosi te lobi soki malheur moko esalami bana ba komi mal vie ba ozelo rote soki eza fota nani mais non jina mbongo bana mais to kanisaka ya mwasi papa sikozo sali likambo wana kanisa vraiment to kota na biso na mama mbongo mais toza likambo ya comparaison ba interdit mama nanga to solo na biso yango to kozonga na sujet wana donc muta par exemple nenge mwasi mona zalaka na ya kokana yo ta vali loba wana et pas de ya bien ki mulai pembe famina bango mbongo mais si famina bango bazena mbongo soki azaki mulai mukuse munene pembe nde yo lingaka il fallait ka soza na eti au moins te kazalaki ya yote déjà ben interdit maloba wana ben interdit allez siko muni maloba siko tango loba mamoko siko bien yo kanti nini na olakisa yo moi siko neza na ata wala sabisa maloba boko interdit mais siko loba mamoko siko bango bakoma vivre bongo au plus siko na portugais to ba dia donc dia na bango eza bongo de change à parole siko yo donc bazoko finga na bazo do esa net ambiance OK eza ambiance eza héritage mo transmissible bozo tika na bana au moins bana mwana 18 ans siko mwana wana e pa ya OK na libala na ye est-ce que papa wana mama wana akozana buzoba ya ko accepter makambo bino bo accepter na kata ndau na bino bolimbi si batana loba miso ba parole ya buzoba miso nazana moya ko lobela ngote do poto se comprendre do fona utiliser bongo papa na ngai Carlos donc esenga miso na utiliser ba parole ya poto ko se comprendre mais nazo finga te na lingi bino mingi so toza koto po boza wana sikoyo botala ba maloba wana
batanga basi batanga pe yo wana kutu nazaki licencié yo kuto suka soki na 4e so ni famille ya pasi mais famille ya pasi kasi ngam na osala honneur na interdit yo kolo bango teza ba interdit asa famille ya pasi mais lelo soki bazotanga yo bato bakomi ko respecter yo tamuso eza pona ya mwasi te makamuso eza ba interdit kasi bala tokolo bango te comparaison ko osala te o comparer mobile na o comparer mwasi na yo o comme des super so komi nango 5 olingi su nini yana nga kutu ya mwasi sena sombela ya no mwasi paza mobile na it ya mwasi azape na mobile na ye ngai naza mwasi na yo comme ngapi na ko bande ko nga mobile teke o sombela mwasi no biloko belebe no aza mwasi na ye bible lobi na Genèse 16:3 babi ke ba posa mwasi ko kisama pa mobile ngana ko kisa posa ndeko nga mobile te ndeko pa ma ko mwasi ko kisa posa na ete alors comme biso mbale to ko kisana ba posa na biso fo za na nyonso na mbongo nga fona lia mbongo pa ma ku ifo alia pe davasi mbongo pa ma ku te mbongo na ngate mbongo na biso potang bobala ni bokomi mutu moko yanga eza ye za ngai donc to kosala ba comparaison wana fait longwa mama ko komeli biso alobia bon nete so mama to papa tia to ba kombo ezati abiboye mbongo bana papa mona ate mais maman e komaka ba kabelu sikabelu ba so $1500 est-ce que ça bien parce que on a lobi mwana moko te à part Jésus abotama sans tata bana nyonso abotama na papa siko yo mama ozo sa likambo bongo ba uti kote ya biso awa maloba langage papa na siko lobi maloba ateza suspendu quelque part mais un jour e ko réclamer c'est ça siko po ni ozo linga malédiction na vie ya bana na yo po papa un jour aloba na bana okuto zula mbongo tokotala omwete za mabe ozuba ke bana wana bazatata bango okope okene to zupe mbongo ngo comme yo lingino ko bomba ngo te bana batanga un jour olingi na ote okepe ozu chemise moka biobi papa le mbongo bana lekaki na somli o chemise o eza bien mingi na sapato na somli yo ango obi papa pe kende ba bongso suki obi na papa kende pe pa dentiste asokolo munoko na mbongo bana monte ke za bien papa misuna sokola ne pe munoko na dentiste te atika pe na souvenir moko boyeke mbongo liboso nga sokola sa munoko eza mbongo bana monte ke za bien amen mama osoko zonga awa na bagu na ba odeur tolobela ki yango déjà mama lobi awabi ba mama mingi ako préféré bana na ye bazanga bilamba ya malonga ya ona lobby bilamba malonga ngolo bakeba kecho ya 150 ya ona lobby basket ya 200 basket ya 1000 ezali ya ona bi mama wana azo comparer bana ne on to bi to boy comparaison entre couple na bana donc mama wana Afrique azo comparer bana ye na bana bandeko ne na Afrique abi mwana ndeko na kuna Afrique asisa classe est-ce que azaki na kecho wana azaki na serviette te wana eza bana ya ndeko na yo mais o baza bana na yo yo pozo ba kozula bango mbongo bana mais c'est pas ça bango tango za vivant obiso ki lelo zate ya mwasi papa na ngai ata leki alandi yo ata mama ata ndeko alandi yo akoka ko sepelisa bana no ndengo zate amen nengi yo sa la bango te yango tango oza vivant sepelisa bana na yo linga ke mwana lingi ketchboy alingi serviette alingi suki wana o linga pete ke mwana akoma tetike alingi bobo salit no boko sola na ye mikolo yo na koki yango te mikolo ko ya na osala mais posa na ngezalaka otanga omoni kabelu na osomba na nga ketchi na osomba mais nga posa na ngezalaka otango silisa donc omoni sika batanga bana wana batanga peso moni mbongo ezana ngo pona somba ngo lelo mais tellement nazo futelo classe semaine oyo ke na yoki na nga na osomba mais yotanga na kopesa ko comparer bana na ote ko linga te ke bana leo ba le pizza leo ba le suki yogurt leo ba le pizza zozong sa bana bilopo nini otina mbongo na Afrique te eza bien mais eza bien mingi te doto yeba ko équilibré maman na ngai Victoria meza on to lobla awa likambu ya ba interdit to lobi interdit kati na babalani to lobi na tina respect to lobi na tina respect to lobi na tina ya comparaison toto comparaka te moi si a comparer mobile na ete mobile a comparer te otakutu mobile na ekuna ninga lataka kitoko eza mobile na ye mobile na ote yo peso lingi mobile no alata boko comparer te mais kende somba loba ke ngala lingaka ya olata veste na jean amen ngala lingaka olata ensemble de lundi à dimanche bien chaque dimanche nengi prophète a kongo mokristo alataka donc chaque dimanche azana na veste na cravate c'est que ça quoi ma mortance soko po nini yo comparer mobile na yo na mobile ma mortance même la maman ya 33 degrés c'est mobile ma mortance alata ngo 33 degrés masala et c'est que ça quoi moi si na ye soko po nini yo comparer mobile na yo na kongo mokristo yo pe luka créer pe pona mobile na o ko comparer te ko ça ba comparaison ante na mobile ya bato
ke ata mobali ne kutu kitonga na linga kozala mibali ya bon maloba na baloba yango te c'est interdit yo olinga mako zala mobali oyo zana yende guna yo siko yo linga o saisonner yango po esalo sou bien. Amen, amen. Moni Maman comme ça biba papa pa nga bimisa mbongo te ba bimisa rapi mbongo. Un papa oza un papa est responsable. Un papa oza responsable bi ke moi na faza na ketcha bien. Papa oza responsable hein. Obi baba moi ça tazane mabe metant mbongo ezoloba. Donc moi sur la batwando lula e. Donc papa oza papa ya malamu, papa oza bolingo o correcte obi ke mobali fa linga. Donc pas moi si ne fa fongola maboko, fa kota maboko na poche, si loboko a moi ça kota na poche. Abiyo mo koti ça. So a combien lingo zo ba ke kosalo. Pona lingi ba osalama. Ba sala yo. Papa o lingi moi si na ye jamais ko kanga maboko na yo. Papa o lingi bana na ye. Papa soki yo zate bana na ba ozandingo zo mona ba on lelote. Alors comme oza viva bimisa mbongo, mais ozo sa mbongo mpona nini? Ka pona bana na oti. Oza ngote putanga kala batata bana se mpona ba neve bani, mais lelo bato kuma comprendre que ozo sala mbongo mpona bana na yo. Amen. Ko kanga maboko te, tango oza viva bimisa. Amen. Bana no pe batika na affection ba ba kata papa biso zalaka te, mais na ba anniversaire na biso ata pantalon nda ko soma te mais gâteau to banda olia. Siko mama oli papa muso bino mwana. Mama pe sika zali abi te mbali na ngai vraiment ata ko tu super muso akoka te mais rouge à lèvres à somba. Omoni deuxième blo moi ezo ko marquer batu, ezo marquer couple. Papa pe sika mama pe sika zali papa zo baté moi c'est nga vraiment ata minga nda ko kate mes chaussettes abana osoma sous vêtements nda osomba. Poni bo bomba mbongo. Mbongo isala muko mutakufa kata 1 centime kenda na ngote. Omonti ke zo nyoko biso zo déranger ka ba couple pamba. Sauf na to vandi to kanisi to mwate mbongo oyo ezo ko cha trouble. Yango na bozui yango na bolongoli 1/10 bo pesa mpa nzambe comme ça azo contrôle ya mbongo wana. Amen. Ko ezo ya po cha trouble. Amen. Mais tozana mbongo te tozana tozana ba interdit. Oyo ko loba mate ko sala mate kati mabala mais to pekisite ndeko aza na question otuno ko loba to kozongla me ba sujet yango ya mbongo. Amen. Tozana interdit tozolo bla interdit o ya comparaison. Tozolo bla interdit ya comparaison. Donc tokoki ko comparer te. Na ko comparer par maku jamais. Na mobali moko quelque part ou bien na ndeko nanga te. Mobali wana za mobali abatu. Ndeko nanga za ndeko na me ya zanga. Do yamo si papa mobile na obozana ye azayo sala na guna yo comme ça au mona so eloko moto ko comparer ye na batu wana otanga wana soki ba ex ta bazo mone bazo regretter yo bazo so na balana nga mwasi wana ta mobile nindenga za. Amen. Ndio nazo Pedro Kaluvundi diko nza pesa wa pambola o papa nza pambola nazo Maria Vita et pasteur Daniel à Liège nzamba pambola o papa na ngai nzamba pambola bino musala nzambe to sepe la présence ba de konoso ba continuer za encouragement na biso encouragement makasi mais to la ba interdit donc na kati ya libala za biloko o eza interdit que n'on peut jamais toucher batela bilongi batela pelongi na yo mais yo bala ye pona nini ba côté basi ba côté yo o mais ça ngo bala ponga bala ete et puis toi exactement bon moi ta bazo kota la fête conjoint moko alukaka raison akima muni yo kenda no ya komisa na bongisa na okar po ya mona je batanga basi te yo bako tango te pembe na ye donc yo kenda ka komisa na bonakanga ka akar moi si pe azoba papa kasi yo obongisa no okar bientôt bongisa mwana na ngana kota na adozo inviter ka adozo inviter bi ke mibali yo batanga yo bako tanga ye pembe na yo te non eza bien te fallait pas interdit eza ba interdit eza ba interdit eza mabe. Donc faut rebondir malamu faut rebondir malamu ndeko na ngai yango tolobi awa pardon eza réciproque tout est collé kayango mais libala bandeko basoki lo libala et vana aura toujours na pardon boko vanda tangu mulai na respect autobail comme respect c'est très pardon to le quand to le respect la comparaison c'est ça donc respect est mutuel c'est ça respecter famille moi aussi moi aussi jamais ko finga la belle famille maman na yo comme tout le quoi maman na ezakate ndumba ndeko na wana ko ntiko meka ona ndaku nanga on peut jamais toucher donc il faut respecter ba belle famille toko ko sala ba comparaison et ba famille te soki famille na yo bazwa ya bazwa te mais ko ndebi no mbale bo sangani bo linga pe bo bongisa amen bo comparer te nzamba kabola ba grâce famille na yo mso zwa ki grâce wana amen de comparaison de yon tolbi awa ba interdit amen
tozokoma na biso na suka Amen. mais Amen. tokokontinue yango toza mambo ebele ya Makambo ebele. Juste pas ndeko pe ba tuni ba question ebele maman. Yango ne sali ke moto konye mi na ba interdit. tokontinue yango semaine prochaine. Mais to sepele ba question se ye awa. Mais lo kana ko ebisa ba ndeko na so ba landi biso. So ko moni couple na yo ezali banda ya Nzambe. Luka moyen nyonso. Luka église. Et puis ce qu'on monique aux ana milliers oyo Bible lobi bisika boza botanga yango na 2 Corinthiens 6:17. Bible lobi donc longwa ya milliers. Kabwana na bango. So moni milliers wana balinga ba interdit ko utiliser yango. Kabwana na bango. Et puis bo simba oeza impureté. Alors ngai Nzambe na osani nini? Akoyamba bino. Donc pour Nzambe accueillir biso, ça veut dire il faut se séparer avec les interdits. Faut ko kabwana ba interdit. Alors yangwana lelo oyo tokomi presque na suka mais to sepele makasi bande konanga tout ça la 7 jours il y a 2019 okoko changer position de direction o ezaki ya mabe ozo ya malamu amen mama encourager ndeko moko oyo amona comme qui désespéré ayo bakana malamu na bomba libala oyo na lembi nazo ko susute ou papa moko azaki désespéré abi na lembi na ko susute mama confort yoko pesa ba libota oyo. Oui, puis, tant que na l'hôpital, ba docteur, baza ba 100%, ba docteur ba bricola. A meki, a tunyo ki sangwe simbaki. So bine simbaki a bien ok don on mekango pe e pa mutuana. Pour malade on a mona ngoza lokola presque. Donc docteur a 100% a bricola. Quand même Nzambe oza créateur a libala. Donc Nzambe oza créateur loko a bricoler te na libala obno mona ki kezo panza na lelo. So Nzambe abika zoko restaurer yango na minute. Parce que mitema nyo se simba mi epa ina. Et c'est ngel ka biso to comprendre esika ni beaucoup eli. Nzambe abika c'est comme ça et ça c'est moi na comprendre ko eli wapi. Tango comprendre telemi opesi loboko. Aza wana pona akozwa bilomba la moko. Donc aza wana. Et pas Nzambe eza retardé surtout to bana biso anesika. Toza na biso kala 7 jours. To comprendre interdit nini obiso c'est to utiliser obiso c'est to lobby o c'est to pratiquer mais to bala na yango po to sala ba interdit belo to ya na ngona mikoleko ya mais na mi balo to lobeli na respect na comparaison ya moi si papa ska boza botala na ndaku est-ce que c'est bo pratiquer makambu oyo et c'est loba mina minoko na bino manque à respect ba comparaison c'est salami ce que c'est salami za retardé babi kanisa sika ni okweli. Alors ici quand la salama kasi pe saloboko. Amen. Pour créer créateur libala Nzambe a bricola kate. Mais azanzamo ya restauration. Restauration, so ça nyo ya sika. Ya sika. Donc il y a créé qui mais a ko recréer yango. Donc Nzambe azanzambe ya restauration. To komi na biso na suka, ernyo so toloba ma to lingate bo silika. Amen. Toza bana Nzambe to bana tata moko biso to lobaka o lelo tobi liloba ya 2 Corinthiens 6:7 eza pona biso to bana Nzambe abito kabwana kote donc kote eza kota kanda bakangana ya kanda bakomana kama bena ba Facebook on a comme l'évangile c'est na moi sine mabete to komana mabete to sola nenga bien chaîne ya biso Nzamba pambola ko mo Kristo eza wana ba propriétaire ko mo Kristo bazana mamero eza na fixer bo bengi ba oluka biso to sola na bonzambe ndeko na biso Joaquin Mbanza Nzamba pambola bino mingi vraiment de Tambi la grande dame Nzamba pambola biso elongo Maria maman biso Maria Nicole to sepeli va la présence na bino et sali biso bolamu mingi Nzambe asala bino va bolamu restauration pardon respect ekota makasi na ba couple na biso. Alors to rebonde la pona tina na respect pardon comparaison ezala te na ba couple afin que couple ke ne liboso bamba te soki ba interdit ezue sika na libala wana ko prospérité libala wana o koma na destinité libala wana e kozala bénité. Alors yango to kobondela et pas o interdit umela ki interdit elongwa et pas o manque de respect ala ki ekene mosika to bondeli Zambe to pusani epai na yo kolo poza Nzambe la bikamwa to rendre gloire epai na yo Nzambe ya bandeko nyonso balandi biso yawe na bikamwa moto nyonso azwi par na ye Nzambe na bomo yawe tika ete kolo Yesu masiye epai ba interdit o ezaki prononcer tango nyonso mikolo nyonso yawe ba manka respect epai vandaki mokonzi ba comparaison ya mabe mokonzi epai vandaki nazo croire koza Nzambe oza capable nazo croire koza Nzambe oyo o efasaka Nzambe nazo ndima kozo
restaurer couple moko lelo ozozokusa makambo ya sika nzambe na libala moko lelo epai respect ezalaki te respect ezokota au nom de Jésus epai oyo comparaison ezwaki esika bakonte mibali bakonte yo bakonte basi bakonte yo nzambe lelo oyo mokonzi maloba na ezobongwana ozochange maloba na nzambe yebi toza nzambe ya restauration oblige restituer les années où les sauterelles ont dévoré nzambe bane oyo nyonso mabanki baliaki mabala muso moyo ngezaki bazaki na esengo nzambe même mawe kota na libala wana nzambe nazo croire lelo na lobi te nazo croire lelo nzambe mobali wana azala ndako azala ndako te mwasi wana azala ndako azala ndako te ntango bakokutana bakosentir vie ya sika po ete yo oza nzambe yawe na tomboli okolo yo kopuse bango baluka elongi na yo baluka esika ya kosambela balema libala epai na yo kolo po oyo ozala toi ozala première et dernière personne na kati ya libala oyo nzambe po ete oyo osimbi moko te akobotola yawe tika ete bana na yo opesa bango makasi babima na bamilie ya mabe mokonzi eza bamilie mingi eza koencourage ke interdit elobama na bandako na bato yawe yasola bamilie wana nazopesa pouvoir na bana wana balongo na bamilie wana afin que ce n'est pas touché pété oyo eza bainterdit to oyo eza suye to oyo ezali sale pour le bête après toutes ces choses là ngai na koyamba bino nzambe mabala oyo nzambe nyonso ezaki na pasi na kolela na komitungisama na difficulté nzambe yamba mabala wana restaurer yango pesa bango nouvelle vie pesa bango nouvelle chance pesa bango bomo ya sika nzambe bakotatola monene na yo comme on a kuma mape essence na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.